En direct, en provenance de Soudan. Bonsoir. Bonsoir tous les Gaulois. Bonsoir tous les Gaulois. Bonsoir. C'est-à-dire loko anga moko na bandaki likambo nde na yeto clôturer likambo oyo naza na message moko extraordinaire on a compris ça le 25 naza na posa na Mathieu Bonche oya le 25 na tongo na lobi bien le 25 juin na tongo pour Stade des Martyrs et kobeta lobby soki kaka eleki yo oya na ndaku epa na ngai landa bien makambo na zoloba toza awa wapi toza Stade des Martyrs voilà lobby ekozala oyo ekosala ma lobby nano ezala te na Congo eloko wana kozala distraité tokei omoni awa profiter parce que ezape moko ya ba stade na yo po kobeta parce que Gaulois nyonso stade ya lobby eza pona faire ete Gaulois chango na mutu na yo ke lobby yo pozobeta Stade des Martyrs Gaulois nyonso chango na mutu na yo na makanisi na yo ke lobby ozobeta Stade des Martyrs batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. En direct, en provenance de Soudan. Bonsoir. Bonsoir tous les Gaulois. Bonsoir tous les Gaulois. Bonsoir.
service là ma belé zo senga na minute yo il y a esiko na kendeki pona kokota maki pona préparation ya makambo oyo lelo na yesko kopita sur le terrain ya lobby le 24 juin likambo na bandaki yango sikoyo ekomi na suka loko anga moko na bandaki likambo oyo nde na yeto clôturer likambo oyo naza na message moko extraordinaire on a kopesa le 25 naza na posa na o Mathieu Bonche oya le 25 na tongo na lobby bien le 25 juin na tongo po Stade des Martyrs ekobeta lobby soki kake leki yo oya na ndaku epa na ngai landa bien makambo na zoloba toza awapi toza Stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Voilà. Lobby ekozala oyo ekosala ma lobby nano ezala te na Congo eloko wana kozala distraité Tokei omoni awa profiter parce que ezape moko ya ba stade na yo poko beta parce que Gaulois nyonso stade ya lobby eza pona faire ete Gaulois chango na mutu na yo ke lobby yo pozo beta Stade des Martyrs Gaulois nyonso chango na mutu na yo na makanisi na yo ke lobby ozo beta Stade des Martyrs. Merci na Afrique du Sud mobimba Jobour mobimba ndenge boyamba kinga merci pona akei na kutana kina Snop Dog président ya ba fere nyonso ya Afrique du Sud Snop Dog wana sa mwana Snop Dog ngala liete okolia wana okolia ndeko na ngai wana za mwana ya Elon Musk Eric Jenga c'est-à-dire bayamba kinga avec honneur yango zo mona ke nazana ba cadeau ebele lobi na koya na spam mususu Gaulois o akolata kitoko te lobi na kolia na sap ba Gaulois bobonga mapolo be kozala somo na ningi na loba boye nazwi ba menansi ya ba sorti nyonso s'il vous plaît Tokei nazwi ba menansi nyonso nazwi ba menansi ya sorti nyonso pona makambo oyo eza moment oyo naza na esengo makasi po date yango ekoki oninga koyoka ke date yango ezokoka menga naza na sa mabele mais date yango ekoki naza vivant kolo Yesu Masiya azwa lokumu nazoyebisa Gauloise bolamba déjà biloko ya 2 jours lelo Gauloise bolamba lelo biloko ya 2 jours awa ningi na yebwe na yekolongola molimo ya incompréhension na mabala po lobi mwasi koswanisa mobali te mobali pe koswanisa mwasi te po lobi ezali feti ya musique bakongole nyonso baza prêt na minute obiso toza prêt talaka nga moko Golbert à YouTube natiki ndaku natiki biloko nyonso lelo awa na lobi ete naza awa na kati ya Stade des Martyrs na ye awa pona ko soutenir Frère Gola le padre Justin Simoto Yambo Mathieu Bonche moningi na ye awa peut-être yo zo comprendre te loko ninga na ye ko sala oyo ko sala ni dadi na ye ko kanga ba problème spirituel nyonso oyo ko luka lobi et combattre ba Gaulois toza na période yelanga mais bato mitema mabe bakoki pe ko betisa mbula s'il vous plaît papa pardon na sala musalo nazo sala babiloko ezalaka compliqué oyo ko sutuka be pa okomi baba eloko wana ozolanda lobi eza likambo oyo ntango nazoloba bien feti ya musique et invitation etamboli na Afrique ba président nyonso ya Afrique bakozala à lobby Mathieu absence nango comment distribuer absence nango comment distribuer makasi boy Tokei na lobby eza feti ya musique
bagolois na bagoloise na papa Hervé na Ferregola babengisi ba président nyonso ya Afrique lobi bakozala awa, c'est-à-dire lobby eze ya koyinda na pekisi molimo nyonso ya incompréhension na kati ya bandaka mabala lobby toya awa tozala awa ebele na ye awa kolongola pe kopambola stade oyo tokotala sikoyo na bato bayaka babezaka ebembe na ngai bokotala siko lobi boyeba nani aza véritable mosali ya Nzambe. Lobi bokoyeba siko nani aza véritable mosali ya Nzambe. Nga naza un bon Goldberg de YouTube un contre tous. Naza nga na posa koloba mingi te mukola lelo. Mais tika na yebisa bino na koloba le 25 juin. Na koloba le 25 juin na 7h na yebiso le 25 juin na 7h yaka déjà na ndako. Omoni makambo oyo ekomeli biso lelo. Lelo batu bazosika ba vivre ke Ferregola na République ya Congo oyo asanani. Ngala ningina kufa pona makambo ya stade de martyr oyo. Na ningina kota mabele na zuba menesi partout. Soki na yebisio kesa na bato ba préparaki bango. Ba ya balongola nga ba re eso nga kondima. Ozomona c'était na biloko ebele fona bomba on a kobimisa le 26 zala penza concentré zala prêt. Mais na yoki eloko moko za babi ba Congolo ba nga ba kati ya koto ba ya concert bande ba Braza. Bondire ba boy bango ba katisa. Impossible banzele ko kati ezebele ngape na zui appel ba Brazzaville mususu na mito bazo kati na nzela maluko. Ngape na zui information ba Gaulois ya ba Brazzaville bazo kati na nzela maluko na boatu pona ko linga Ferregola bandimi ba vina bango ba risquer ba vina bango lelo bazo kati sana ba boatu ndenge sabo tokozo ba misusu côté ya Kinkole tokozo ba misusu côté ya Maluku tokozo ba misusu côté ya Nsele, c'est-à-dire bazo kati na ba boatu butu awa. Mathieu Bonche oye ko sala malobi pona Ferregola bandeko nanga ba Congolais bo kanga dati ya lelo ngai na mboko na lobaka boye mwana Nzambe za mwana Nzambe que ça soit ba sponsor ba boye que ça soit ba sponsor ba boye lelo pona mutu moko soi-disant songolo pakala ba sponsor ba boye tika na yebisa yo sponsor azanzambe te sponsor azanzambe te et puis nazo yebisa yo sponsor nyonso aboyi ko sponsoriser Ferregola Jésus de Niance lobby le 24 jours soke leki ba compagnie nyonso zokweya ba compagnie nyonso zokweya nazo yebisa yo PDG Paul Muntu yo kangai ozokoma numéro 1 na mboko na makambo etali bière PDG Paul Muntu yo kangai ozokoma numéro 1 na makambo etali masanga kanga dati ya lelo ozomona yango na ebisaki tala mwana Nzambe azaka mwana Nzambe papa eloko esepelisi ngai nazomona mutu azobima na machine ya fufu aonikisa fufu ayena mbongo na ye ba asombi billet un bon billet vrai billet na ebisaki ba golo na ba golois bokeba na système ya ba billet na ba station na ba kini marché Congolais moko asane longi ya bendi akoya ko somba ngo abwaki yango na mai ya Bichingobila. Faut faire très attention. Attention. Na sepeli makasi ba yokeli ngai e musala e salami nenge sengele salama. Ngai nenge na zaboye lobby omonika 0 heure ya lelo soke beti pa nga jeune prière bandi. Na kolia ti lobby tangu papa va okita na podium. Ba yebi singa ki akomi na porte ndaku na inga na kiti si jeune na ngai. Ne na zaboye so 0 heure beti makamba kolia bu pia. Na kolia lisusu te. Parce que Moutou n'a pas soutenir, sans intérêt, n'a pas soutenir rien à mon thème moko, n'a ligne avancement musique, n'a ligne que les liboso. Tant on est bien ça faire Ferregola j'ai de nias. Et ça n'a pas tout moko ba tchaba mbongo, ba comment ko financer? Pour ba bimiso lokola ozanga na mbongo te. Pour ba bimiso lokola ozanga lupango. Pour ba bimiso lokola faux chanteur au numéro gangaité. Dans la publicité auto salina promotion ya ba Gaulois nyonso. Lelo auto zu ba résultat o eza 565. Au moni place faire commis. Mutu akoya ko luka kityango akota mabele. Neno yebiso na minute eza ba leader rebelle ya ba orchestre. Bakimi Mboka. Pour le 24 jours à lobby, les musiciens, ils ont un programme de Mboka, mais Akimi Mboka. Combien d'actualités va créer? Va créer l'actualité à sorti nyonso. Tela ka actualité comité na kati bandaka mabala. Ba actualité comité ko kangisa basi na bango. Ba actualité koti ya ba sorti nyonso. Mais ba kokili kambote pona ko yebisa bino ete Nzamba telemi pona Ferregola na minute oyo papa na okosa yote. Mutu nyonso ko tiaka misu na ina nenga mabe pona Jésus de Nias pona le padre kanga dete lo akota mabele ngana tambola ka butute
ngana tambola ka butu te pour ce que on a tamboli butu be maté bonché c'est que na yebi likamo na tambola li butu ah na te na yebi likamo na tambola li butu yango na yebi ici yo lelo na koloba mingi te tala nyonso ezo salama aw lobi eza somo aw toke to vanda tota na installation nini ezo lekila tata pambola biso Dadia ye. Dadia ye, dadia ye. Dadia ye. Dadia ye, dadia ye. Dadia ye. Dadia ye. En direct, en provenance de Soudan. Bonsoir. Bonsoir tous les Gaulois. Bonsoir tous les Gaulois. Bonsoir. Sécurité, yaya. Ngana luka yo pona bareyo. Ngana luka ka pona bareyo. C'est-à-dire nini? La luka ka pona bareyo. Aswa. Ngeke ngaba tote la luka on pona bareyo. On beta ka lisola Bible yango. Akene ndo omela ka kena lotoko. C'est na luka ka yo na bareyo. Beta ni soa kena mo beta. Bila na kifendende. Beta biloko. Yo, aki kifendende. Yo. Aki kifendende. Yo kasose. Sako pareyo. Service na ebo sala. Service là ma bele zo senga na minti oyo. Sako pareyo. Na bisa Elvis, ouais, c'est bon, ça va bien. Na luka kaye menazie lelo. Appareil né yango, appareil né yango. Fais ça pareil. Donc il y a esiko na kendeki pona kokota maki pona préparation ya makambo oyo lelo na yesko kopita sur le terrain ya lobby le 24 juin likambo na bandaki yango sikoyo ekomi na suka loko anga moko na bandaki likambo oyo nde na yeto clôturer likambo oyo naza na message moko extraordinaire on a kopesa le 25 naza na posa na o Mathieu Bonche oya le 25 na tongo na lobi bien le 25 juin na tongo po Stade des Martyrs ekobeta lobby soki kaka eleki yo oya na ndaku epa na ngai landa bien makambo na zoloba toza awapi toza Stade des Martyrs. Stade des Martyrs Voilà. lobby ekozala oyo ekosala ma lobby nano ezala te na Congo eloko wana kozala distraité Tokei. omoni awa profiter parce que ezape moko ya ba stade na yo poko beta parce que Gaulois nyonso stade ya lobby eza pona faire ete Gaulois chango na mutu na yo ke lobby yo pozo beta Stade des Martyrs Gaulois nyonso chango na mutu na yo na makanisi na yo ke lobby ozo beta Stade des Martyrs. Merci na Afrique du Sud mobimba Jobour mobimba ndenge boyamba kinga merci pona accueil na kutana kina Snop Dog président ya ba fere nyonso ya Afrique du Sud Snop Dog wana sa mwana Snop Dog Ngala liete. okolia wana okolia ndeko na ngai wana sa mwana ya Elon Musk Eric Jenga c'est-à-dire bayamba kinga avec honneur yango zo mona ke nazana ba cadeau ebele lobi na koya na spam mususu
Gaulois oyo akolata kitoko te lobi na kolia na sapi. Ba Gaulois bobonga mapolo be kozala somo. Na ningi na loba boye. Nazwi ba menansi ya ba sorti nyonso s'il vous plaît. Tokei. Nazwi ba menansi nyonso. Nazwi ba menansi ya sorti nyonso pona makambo oyo. Eza moment oyo nazana esengo makasi po date yango ekoki. Oninga koyoka ke date yango ezokoka menga nazana sa mabele. Mais date yango ekoki naza vivant kolo Yesu Masia azwa lokumu. Nazo yebisa Gauloise bolamba déjà biloko ya 2 jours lelo. Gauloise bolamba lelo biloko ya 2 jours. Awa ningi na yebwe na yekolongola molimo ya incompréhension na mabala. Po lobi mwasi ko soignisa mobali te, mobali pe ko soignisa mwasi te. Po lobi ezali fête ya musique. Ba Congolais nyonso baza prêt. Na minute obiso toza prêt. Talaka ngamoko Goldberg à YouTube. Na tiki ndaku, na tiki biloko nyonso. Lelo awa na lobi ete. Naza awa na kati ya Stade des Martyrs. Na ye awa pona ko soutenir Frère Gola. Le padre Jésus Nias Motoyambo. Mathieu Boncho moningi na ye awa. Peut-être yozo comprendre te loko ninga na yeko sala wa. Oyeko sala ni dadi. Na yeko kanga ba problème spirituel nyonso. Oyeko luka lobi e combattre ba Gaulois. Toza na période yelanga. Mais bato mitema mabe. Ba koki pe ko beti sambula. S'il vous plaît papa pardonne sala musalo nazo sala. Ba biloko ezalaka compliqué. Oyeko sutra be pa okomi baba. Eloko wana Ozolanda lobi eza likambo oyo tango nazoloba bien fête ya musique et invitation etamboli na Afrique ba président nyonso ya Afrique bakozala lobi Mathieu absence nango comment distribuer absence nango comment distribuer makasi boy Tokei na lobby eza fête ya musique ba Gaulois na ba Gauloise na papa Hervé na Frère Gola ba bengisi ba président nyonso ya Afrique lobi ba kozala awa c'est-à-dire lobby eza ya koyinda na pekisi molimo nyonso ya incompréhension na kati ya bandaka mabala lobby toya awa tozala awa ebele na ye awa kolongola pe kopambola stade oyo tokotala sikoyo na bato bayaka babezaka ebembe na ngai bokotala siko lobi boyeba nani aza véritable mosali ya Nzambe lobi bokoyeba siko nani aza véritable mosali ya Nzambe nga naza un bon Goldberg de YouTube un contre tous naza na nga na posa koloba mingi te mukola lelo mais tika na yebisa bino na koloba le 25 juin na koloba le 25 juin na 7h na yebiso le 25 juin na 7h yaka déjà na ndako omoni makambo oyo ekomeli biso lelo bato bazosika ba vivre ke Frère Gola na République ya Congo oyo asanani ngala ningi na kufa pona makambo ya Stade des Martyrs oyo na ningi na kota mabele na zuba menace partout soki na yebisio kesa na bato ba préparaki bango ba ya balongola nga ba re eso nga kondima ozomona c'était na biloko ebele fona bomba on a kobimisa le 26 zala penza concentré zala prêt mais na yoki eloko moko za babi ba Congolo ba nga ba kati ya koto ba ya concert bande wa Braza bundire ba boy bango ba katisa impossible banzele ya bokati ezebele nga pe nazwi appel ba Brazzaville mususu na mito bazokati na nzela maluku nga pe nazwi information ba Gaulois ya ba Brazzaville bazokati na nzela maluku na bwatu pona kolinga Frère Gola bandimi ba vina bango ba risquer ba vina bango lelo bazokatisa na ba bwatu ndenge eza boye tokozoba misusu kote ya Kinkole tokozoba misusu kote ya maluku tokozoba misusu kote ya Nsele c'est-à-dire bazokatisa na ba bwatu butu awa Mathieu Bonche oye kosala malobi pona Frère Gola bandeko nanga ba Congolais bokanga date ya lelo ngai na mboko na lobaka boye mwana nzambe aza mwana nzambe que ça soit ba sponsor ba boye que ça soit ba sponsor ba boye lelo pona mutu moko soi-disant songolo pakala ba sponsor ba boye tika na yebisa yo sponsor azanzambe te sponsor azanzambe te et puis nazo yebisa yo sponsor nyonso aboyi ko sponsoriser Frère Gola Jésus Nias lobby le 24 jours soke leki ba compagnie nyonso zokweya ba compagnie nyonso zokweya nazo yebisa yo PDG Paul Muntu yo kangai
ozokoma numéro 1 na mboko na makambo etali bière. PDG Paul Mutu yokanga yo ozokoma numéro 1 na makambo etali masanga. Kanga date ya lelo. Ozomona yango na ebisaki tala mwana nzamba zaka mwana nzambe. Papa, eloko esepelisi ngai. Nazomona mutu azobima na machine ya fufu. Aonikisa fufu. Ayena mbongo na eba asombi billet. Un bon billet, frère billet. Na ebisaki ba golo na ba goloa. Bokeba na système ya ba billet na ba station na ba kini marché. Congolais moko asane longi ya bendia ko somba ngo abwaki ngo na mai ya Bichingobila. Faut faire très attention. Attention. Na sepeli makasi ba yokeli ngai e musala e salami nenge sengele salama. Ngai nenge na zaboye lobby omonika 0 area lelo soke beti pa nga jeune prière bandi. Na kolia ti lobby tangu papa va okita na podium. Ba ebisinga ki akomi na porte ndaku na inga na kiti si jeune na ngai. Nena zabo so 0 rbeti makamba kolia bu pia. Na kolia lisusu te. Parce que muto nazo soutenir ye sans intérêt. Nazo soutenir ye na motema moko. Na ligne avancement musique, na ligne kende liboso. Tangu na ebisaka faire go la de Nias. Eza na batu moko ba tcheba mbongo. Ba koma ko financer. Po ba bimiso lokola ozaka na mbongo te. Po ba bimiso lokola ozanga lupango. Po ba bimiso lokola faux chanteur onimela kanga ite. Dans la publicité autosali na promotion ya ba golwa nyonso. Lelo otozu ba résultat o eza 565. Omoni place faire a commis. Mutu akoya ko luka kichango akota mabele. Neno oyebiso na minute oyo eza ba leader rebelle ya ba orchestre. Bakimi mboka. Pour le 24 jours à lobby, les musiciens, ils un programme de mboka, mais akimi mboka. Combien d'actualités va créer? Va créer l'actualité à sorti nyonso. Tela ka actualité comité na kata bandaka mabala. Ba actualité comité ko kangisa basi na bango. Ba actualité koti ya ba sorti nyonso. Mais ba koki likambo te pona koyebisa bino ete nzamba telemi pona faire gola na minute oyo papa na okosa yote. Mutu nyonso akotiaka misu na ina nenga mabe pona geste nias pona le padre kanga dete lo akota mabele ngana tambola ka butute ngana tambola ka butute pour ce que on a tamboli butu be maté bonché c'est que na yebi likamo na tambola li butu na yebi likamo na tambola li butu yango na yebi sio lelo na koloba mingi te tala nyonso ezo salama aw lobi eza somo aw toketo vanda total installation ngi ezo lekila tata pambola biso. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph tata moboko les. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Na ba follow lango. Jardin de Dieu. Invitation boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. Abosa liminete. A Tchelibinope promotion Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez.